Mbote bandeko ya www.congolokolenews.com congolokolenews.com lelo ayaki bongo na résidence ya UDPS wapi epai ba combattant bazolela ba ya bango ba bomaki le 26 novembre kaka pona maponami po bango bakendaki koyamba le président élu Etienne Tshisekedi bango bakutanaki na likama lelo 2 ans jour pour jour bazolela ba ya bango kasi balobi te lelo pouvoir en place ezo continuer ko boma kaka bato na bango yango toza awa na siège à parti tozwa ba réaction na bango o azali loba koloba aloba pamba te to ki Bruno Mavungu alobi kala mingi te président Tshisekedi azozwa bongo ebonga eza pongi ya ba bébé te ezalaki stratégie po bino bolobi azola lisa batu pongi pe atika batu baza simana eba kende na libanda ko revendiquer ya boyi soka ke libanda bakoboma bango ya zana manduki te yango azwaki stratégie mais lelo ba annoncer biso na meeting de vérité que kalamingi te imperium papa azozwa yango tozo solola na bande kwa UDPS papa bozana maloba ce peuple congolais qui a été abandonné dans leur triste sort et nous sortir dans cette impasse où la difficulté dans laquelle nous nous retrouvons et nous mettons en évidence toutes sortes de tueries et nous invitons la communauté internationale de nous venir en aide et en l'occurrence nous invoquons la présence de notre Dieu qu'il nous vienne nous assister dans cette tuerie et dans cette légendaire difficulté que les Congolais sont en train de subir pour l'instant. Et aussi, nous invitons à la presse congolaise de passer ces images sur la chaîne télévisée et pour que tout le monde puisse en avoir et que vous puissiez même envoyer ça sur la voie, au niveau du plan international, que ceux de la communauté internationale puissent aussi être informés de la situation accablante qui tue les Congolais. Ça, ce n'est que le Etienne Tshisekedi le président que nous le disons haut et fort, sans embase, ni contrainte, ni quoi. Nous le disons haut et fort, Etienne Tshisekedi, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo. Kabila pour l'instant, il est à Bunia, il a quitté Bunia à partir de 10h vers Goma sur la voie routière pour en fuite vers je ne sais pas quel endroit où il est en train de partir. Mais la presse internationale est au suivi de son pas, là où il arrive, pas à pas, il est suivi. Le monde entier est en train de le poursuivre pour savoir là où il va choisir son exil politique. J'ai dit, Papa Kota, Papa Yaka. Mbote papa. Oui, mbote. Papa tozana posa bolo bela biso lelo boko commémorer bato bakufa le 26 novembre pona kaka bolanda ki bongo victoire ya papa Tshisekedi. Okoloba nini na diaspora o ezolanda po tozana terrain. Oui, na kopes tout d'abord merci et pas Yanzambe ou ya permettre que vraiment tout mon nana na PCP sous merci et pas ya mo konzina biso vraiment ya mboka Etienne Tshisekedi pambate vraiment azali vraiment muto azali na mu ya peuple kalate tokoza vraiment eloko na biso pe nazali ko senga na bande ko na biso baza na niveau ya mikili baza la calme mo konzina biso vraiment azali ko la te vraiment azali ko bundana nzambe longo pote aiba ko récupérer vraiment imperium na biso malamu mingi nazana papa moka utai ko témoigner mais son na rataki ndeko na obenga opona rataki son na yo betela inga lisolo camarade no azali ki bongo victime bandela lisolo batinyo so bayoka po bato mosusu bazolo ba bozokosa bokufa kate yo loba papa. Bon, nalobaki liboso boye pe nazo bandela yango. Ezali pasi mingi nazolela na maya misu, un grand combattant ami nanga ami d'enfance nanga na tangi nebe école primaire a outé kokufa il y a de cela 2 ans. C'était le 26 novembre 2011. Juste na des bonhommes en face ya Shell. Zaki na pancarte moko ya munene wana balakisa muto asala publicité ya Pepsoda wana na koseka. Et puis azalaki likolo wana azwaki masasi to memaka ye elongo na bakambata mususu tokendaka na ye juste na akram na hôpital wana mais portail ezalaki okanga maboye ko kotsa biso camarade wana kufa au moment où nazoya awawa na otu okuta na mama ya macamarade wana et puis mama camarade wana chaque jour aibisanga kaka zala mayele tala ndenge no akufa ezali lit ma camarade akufa mais to déplorer ba makambu ya boye et puis ce n'est pas terminé depuis le 28 novembre 2011 ils ont continué tilelo Babo mabiso bazo kosa que non o ba kuluna eza kuluna te peuple congolais to fongola misu
bazoluka ba éliminer biso parce que bayebi que régime na bango ekomi ko tomber régime na bango ekomi ko kweya il faut ba longola ba trace nyonso ba colonel o bango ba utilisaki ba chaleur ba utilisaki ba zododo ba utiliser bato ndenge na ndenge bakomi ko luka ba boma ba trace wana c'est pourquoi bazo boma alors ko boma ezo silate Kabila depuis azo pouvoir ti lelo to sala bilan ya boma bomi atakutu guerre 40-45 ezalaka boete to lingi susu bango na mboka na biso te batika biso to fanda na Etienne Tshisekedi to ponaki le 28 novembre ya solo bandeko boyoki ezalaki bongo combattant na biso ayu des pesa zolo batoza na terrain pona koyoka et tozwa ya suka o azokota papa olobi boni. Merci maman pour la parole biso tozolo baboyi toza na kanda méchant mabe biso toyebi mwana wana te mwana wana bongo mongo me mindele nde bayela kibiso ye et puis tozo lancer message na bango moko bayela kibiso mutu wana baya ko récupérer le tout vite possible pamba te et koza la guerre civile po basi babandi na biso ba jeune et puis objectif na bango bazo kosa kuluna me bazo attaquer les jeunes de l'UDPS toyebi ba innocent bazo kufa batika ba jeune wana to ko lancer message président na biso Tshisekedi aloba na biso boye que tozala sir et serein total elaye topona kiye tango lobaki likambo pongia ba bébé ezaki façon ya ko dribbler bango po Kabila na batu na ela batu a CPI basala ki likopa na Kabila na Sarkozy toyebi maele na bango ba yebaki ke Tshisekedi ko lancer mot d'ordre to sala makambo mabe na terrain comme ça ba ya ko kanga Tshisekedi tant que voyant abeta bango changiala ebi ale bola la pongia ba bébé to comprena déjà papa na biso problème eza nini tozo senga na mundele communauté internationale surtout bino communauté internationale maintenant Kabila oyo a sali crime d'état crime contre l'humanité bozo kangaka bambisa mike mais ye azawana bozo zela nini Tshisekedi aboya ki po bokende na Cour suprême alobi na kofunda na Cour suprême te na kofunda ekana bato ba yaki na ye on l'a kizé boya ko zwa mutu na bino c'est le moment pamba te pourquoi bosali na Mali pourquoi pas ici en RDC bosali na Centrafrique pourquoi pas ici en RDC qu'est-ce que vous attendez 20 millions de morts combien de morts on est marre avec Kabila ya solo bolandi réaction à chaud ya ba combattant ndenge balobi mama Gidi la kiti na terrain balobi pongia ba bébé esili kalate UDPS et côté gouvernement à cohésion nationale te po ba bi ete kalate président Tshisekedi azozo imperium bana poto ezalaki pongi te kasi ezalaki stratégie UDPS ezana mandoki te yango message yango to lekisi mbote na mama Maria Mazui ba image oyo to présenter ba condoléances na famille Diasuka o ba otiko sa grand frère na bango Jean-Marie Diasuka alors Angèle Diasuka Yves Diasuka to pesi bino ba condoléances biska boza na kati ya poto UDPS merci na bino UDPS viva viva UDPS viva 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 Tshisekedi président allez merci beaucoup merci beaucoup merci